liboso tosambela nalingi kotanga liloba na Nzambe. Chapitre 12, à partir du verset 35. Ici, chapitre 12, notre Seigneur verset 35. Awa, kolo na biso azoloba. Et il exhorte à veiller et à être prêt. Azo senga Verset 35, il est dit, tobele mapeza. 35 que vos alobi. reins soient saints et vos lampes allumées. Car vous devez être semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, Singeli mine la bino za kopela. afin de lui couvrir Esengeli bozala bato oyo bazozela arrivera. mokonzi na bango azokuta na feti ya libala. Verset 37. Heureux ces serviteurs. Esengo na musali oyo. Heureux ces serviteurs que le maître à son retour Esengo na trouvera musali veillant. oyo. Tango mokonzi na ye na kozonga akozala mosenzeli. Il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Akobelema na mesa pe akopusana mpona kosalela S'il mosala. arrive à la deuxième ou à la troisième, Soko komi veille, akomi na ngonga mibale heureux ces serviteurs mibale misatu. les trouve veillants. Esengo na musali oyo bakokuta yazo kengela. Azo kengedila. Boye bango malamu. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, Soki mokolo ndako ayebaki ngonga nini moyibi akoya. pas percer sa maison. Mbela tiki te bakotele na kati ya ndako. Bongo bino Tenez-vous pe prêts, bobelema. car le Fils de l'homme Pamba te viendra. mwana na moto akoya. Vous ne vous Na attendez. ngongo oyo bino bokoyeba te. Je pense que ce verset mérite qu'on y prête une attention, Na banzi ete verso oyo esengeli tosala ngo angele penza. car nous savons que la venue de notre Seigneur est très proche. Pamba te toyebi koya na nkolo na biso Nous ebelemi. ne savons pas quand. Toyebi kasi toyebi te ngonga Et nini. ici au verset 40, il est dit, c'est Na pourquoi mulongo- vous aussi tenez-vous prêts. Deti nango bino pe Ce bobelema. jour-là, le Seigneur a parlé à ses disciples. Awa nkolo alobeli na bayekoli na ye. Aujourd'hui, Lelo oyo il s'adresse à nous azolobela biso na nzela liloba na ye. et nous donne ces avertissements afin que nous les prenions à cœur. Apesi biso makebisi na ye po te C'est tozwa pourquoi makambo vous nde na aussi tenez-vous motema. prêts, car le Fils de l'homme viendra Deti nango bobelema. à une heure Po te mwana na où moto vous akoya n'attendez pas. na ngongo oyo bino bokoyeba te. Verset 41. Pierre lui dit, Petelo alobi na ye. Kolo, est-ce pour nous seuls que tu as adressé cette parabole ezali na biso moko nde olobeli lisese yango ou aussi pour tous les autres? ata olobeli mpe na bamosusu. 42. Le Seigneur répondit, Kolo quel est alobi donc ce serviteur fidèle et sage nani yango mosala bwanya établira sur ses domestiques oyo pour nkolo leur donner akotia likolo basali na ye au temps convenable. mpona kopesa bango bilei na ngonga oyo elongobani. Heureux ce serviteur, Esengo na mosali oyo son maître ntango nkombo na kulo na ye akoya trouvera faisant ainsi. akokuta ye kosalaka mosala wana. Je vous le dis en vérité, nayebisi bino na bosolo il établira sur tous ses akotia ye likolo na biloko na ye Mais nyonso. si Kasi ce serviteur dit en son cœur, mosali oyo alobi na motema na ye tarde à venir, nkolo na ngai ezowumela na koya battre les akomi serviteurs et les kobeta servantes, basali ya basi na mibali à boire et à s'enivrer. akomi komela mpe kolangwa. Maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas Akoya mokolo ye akozela azomizelisa pe te et il le mettra en pièces. mpe akopanza Il ye donnera sa place parmi les infidèles. akopesa esika na ye na esika ya bato oyo Le bazangi sembo. serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, Mosali oyo ayebi mokano ya nkolo na ye le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a Mosali. rien fait et n'a pas agi selon sa volonté, mosali recevra oyo ayebi mokano ya nkolo na ye kasi asaleli yango sans te. connaître la volonté
volonté de son kasi maître, baoyo bayebi mokano na ye te il na mérite un châtiment, bango recevra peu de coups. bakozwa On demandera litumbu beaucoup à celui à kasi qui on a bakozwa beaucoup moke donné, kasi et on akosenga exigera mingi na oyo ye apesi de ebele celui à qui on a beaucoup confié. na oyo bapesi ebele akosenga ye ebele. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Na ye komema moto na mokili Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. ndenge kutu na kolinga ete epela nango moto, Mais j'ai encore un baptême à recevoir. kasi naza na libatisi mosusu ya Combien il kozwa me tarde qu'il soit accompli. ndenge nini ezowumela po ete ekokisama. Pensez-vous Bobanza qu'il soit venu apporter la paix sur la terre? na ye komema kimia te, Je vous le dis, nayebisi pour bino la division. na ye komema kutu bokabwani. Désormais, dans une maison, 7 Pamba te personnes lelo oyo na ndako moko seront divisées, bato mitano 3 contre bakokabwana, 2 et misato 2 mpo na nzambe, contre 3. Le Père mibale contre bakotelemela bamosusu, le Fils et le Fils contre le Père. La mwana mère contre la akotelemela fille, tata, la fille contre la mère. bana La basi belle-mère contre bakotelemela la mama na belle-fille bango, et la belle-fille contre la belle-mère. bokilo mpe akotelemela mama na ye. Puis il dit encore à la foule, Mpe alobi na etuluku na bato, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, ntango bokomona vous lipata dites aussitôt etombami na ouest, bolobi kala mingi te mbula ekobeta mpe mbula quand vous ebeti. voyez le vent du sud souffler, Ntango bokomona mopepe ya il va faire chaud. sud Et ezoko ça arrive ainsi. bolobi ke ono mopepe oyo ememaka molunge mpe ekoya bongo. Vous savez bien Bilongi juger mibale boyebi kotala malamu l'aspect de la terre, ndenge nini mokili ezotambola, mais kasi ne pouvez pas discerner bokoki le kososola temps te présent. ntango oyo tozobika te. Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même Mpo na ce qui est nini juste? bokoki kososola na bino moko te oyo ezali malamu? Car lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, mpo soki okei na monguna na tâche yo en chemin d'être en paix avec lui, liboso na moningani oyo na bazizi, qu'il ne te traîne devant le juge. kebaka boyokana na ye pamba te akomema liboso na À basambisi, l'officier de justice, et l'officier de justice ne te mette en prison. akoloba na Je te le dis, moto na tu ne sortiras boyengebeni pas de là avant o wana d'avoir akotia yo na fait boloko, jusqu'à la dernière pique. okobima kuna te soki ofoti pata te. Parole de Dieu. Wana eza liloba na nzambe mpe Et implorons Dieu tobelela pour nzambe sa bénédiction. mpo na lipamboli na ye. Dieu fidèle, Nzambe ya nous te sembo remercions du fond du cœur tozongisi yo matondi na de nous motema na avoir biso mobimba préservés jusqu'à cette heure, mpo obateli biso ntina ngongo de nous oyo, avoir guidés et conduits, okambi biso afin que nous puissions dire, moi aussi, je suis un de ceux mpo qui te biso toka koloba ke ngai mpe nazali moko na baoyo moi bazwi aussi, j'ai ngolu, été saisi par la main du ngai mpe bon loboko na nkolo esimbaki Fidèle ngai. Seigneur. Amen. Et bien que nous puissions dire tout cela, ata toyei koloba Seigneur, maso nous wana te nkolo prions du fond du cœur. tobondeli na motema mobimba, Accorde-nous pesa à biso tous la grâce banso ngolu na de yo rester vigilants, mpo te de totikala demeurer na dans la prière, kosenzelaka kati na d'être prêts quand malombo, tu paraîtras. Car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, pamba te bien toyebi que mokolo nous te sachions que ta ngonga venue te est proche. mokolo oyo koya. Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Zala na mawa na biso, Aide-nous, Seigneur, à demeurer ferme dans sunga ce biso monde te mauvais et totiki cruel dans toyika lequel mpiko na nous mokili sommes oyo. arrivés. Seigneur, nous t'adorons et te prions. Nkolo tozosanzola yo tobondeli yo, Nous te prions aussi, Seigneur, d'ôter de nous tout ce qui ne tosengi yo te t'appartient pas. olongola kati na biso oyo nyonso ezali ya yo te, Tout ce qui ne peut subsister devant oyo toi. nyonso ekoki koteya liboso na yo te nkolo na biso, longola yango. Encore à ceux à qui tu n'étais pas encore révélé, et ramène omimonisa lisusu na baoyo nyonso omimonisaki te, bongo bazonga na nzela. Nous te prions pour ta bénédiction ce soir. Tobondeli yo mpona lipamboli na pokwa na lelo. Et nous voulons, Seigneur, être façonnés de telle sorte que Tolingi te nos reins soient saints et que nos membres tobongisama. puissent brûler, afin que nous ressemblions po te à des tozo hommes qui kokana attendent leur maître. bato Dieu oyo fidèle, baza kozela nous nkolo na avons bango. vers toi et nous te prions. Tobondeli yo, Sois miséricordieux envers nous. zala na mawa na biso, Aide tout sunga ton biso na peuple, mikolo oyo, sunga mpe libota na yo dans toutes les nkolo, langues et dans toutes les nations. na binkota nyonso na Nous te bikolo prions également, nyonso. Seigneur, Tobondeli yo pour tous ceux qui sont nkolo malades, na baye nyonso baza na tous ceux qui sont bokono, affligés,
bao nyonso baza na mawa qui souffrent. Seigneur, mon oyo Dieu, tu bazobela connais nkolo chacun d'entre oyebi eux. moko na moko Nous na te prions également pour nous-mêmes, Seigneur. Fais-nous tobondeli mpo na biso miséricorde. mpe lisusu Seigneur, veille sur nous sala et biso continue à mawa nous parler ce soir. kengelaka Nous likolo te na le biso demandons, Seigneur. koba na oloba biso na Dans poko ton na lelo merveilleux nom. tosengi Nous yo voyons, Seigneur, na que ta kombo ya parole est motu oui ya et amen. Elle tomoni ete s'accomplit liloba na comme tu eza l'as dit, iyo mpe comme ta bouche solo l'a prononcé. ndenge Et nous monoko le na voyons etatoli dans yango nos jours. Nous tozomona yango voyons mpe na que tout mikolo na biso s'accomplit, Seigneur. tolingi ete La maso gloire et ekokisama l'honneur, la nkolo gloire, l'adoration nkembo te mpe soit lukumu rendue ezongama na au epai nom na de yo Jésus. na kombo na yesu kristo Amen. amen Amen. amen Nous nous asseyons. tofanda Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse tosi toyoki liloba ya qui kitoko touche beaucoup de thèmes, de pensées. mingimingi makanisi Nous ebele pourrions approfondir. tokoki kokotela yango na mozindo Il y a une grande diversité dans les paroles du Seigneur. makambo ebele eza kati ya liloba na nkolo Si les théologiens devaient juger notre Seigneur, soki alors batheologien ils diraient mbele bakambi nkolo na biso qu'il ne restait pas sur un seul thème. mbele atikali na teme ata moko Il te a abordé différents thèmes les uns après les autres azwi qui n'avaient bateme parfois ebele aucun rapport les uns les autres. me ezokokana pe te Il nous a laissé le soin, atikeli biso mokumba oui, de tout ordonner, mpo te totiango na alima de placer et de classer totiango mpe na esika à nango l'endroit où chaque chose a na sa place. esika oyo eloko nyonso esengeli ezala na esika na yango Vous avez certainement remarqué, bomoni oui, lors de la lecture, comment na on botangi pouvait passer d'un thème à l'autre. ndenge nini toleki na teme oyo toke na teme Chaque mosusu chose a sa place. zuka nde esika eloko na eloko eza na esika Dans na le yango chapitre approprié nyonso et dans le contexte ezali na approprié. chapitre na yango approprié na contexte na yango mpe Les sages de ce monde ne Ba- comprennent rien. bato ya mayele ya mokili oyo bakososola eloko te Et leurs exposés sont élégants et avec tout ce qui en fait partie. kotalisa na bango Mais eza la manière du Seigneur est eza parfaite. motuya kasi lolenge na nkolo ekeseni na oyo ya bango Parfois avec des paraboles. ye ta mosusu alobela biso na masengeni Un peu plus. Et pourtant, il reste encore suffisamment de choses à zuka nde de choses makambo cachées. ebele Pour que etikali l'esprit ebombami puisse, au fil du temps, esengeli kolimbola yango que na l'esprit na ngonga eza puisse koyaka révéler les choses de Dieu au peuple de Dieu, les éclairer, mpona kolimbola makambo na nzambe na les libota ya bana na rendre nzambe précieuses ou grandes. kofungolela bango miso Si tout était déjà écrit dans les détails, alors il ne serait plus nécessaire de soki prêcher. nyonso to ekomamaki na detail ntina koteya ezalaki te mbele Alors, mokili oyo ainsi ekomi que nango nous malamu nous réunissons dans la foi au Seigneur, tosangana na kondima na nkolo qu'il nous révélera sa parole et sa akofungolela volonté biso liloba na ye na mokano na ye par sa parole. na nzela ya liloba na ye Quand j'y pense, ntango nazobanza je ressens une joie profonde, nazoyoka esengo na une grande motema reconnaissance, oyo ezongisa matondi mpe na nkolo étant conscient que la grâce de Dieu nous a été accordée na koyeba ete ngolu na nzambe epesemeli pour biso connaître mpona koyeba ses voies, banzela na ye connaître sa volonté, mpona koyeba mokano connaître na sa ye parole, mpona ses koyeba mystères, liloba na ye koyeba mabombami na son ye plan de oyo salut. mwango na ye nyonso ya lobiko boye Quelle grâce! ngolo nini Et ce n'est pas seulement parce que nous le disons, eza mpo te toloba yango te te c'est vrai. eza bongo Si Paul pouvait écrire à l'époque, soki mpona je vous ai kokokoma annoncé tout le conseil de Dieu, na ntango wana ke nayebisi bino sango nyonso to na nzambe alors c'est vrai. Nous n'avons que quelques lettres de lui. toza kaka na mikanda mike ya ye Quelle a-t-il apporté boni mateyi ya pour memi révéler ce grand conseil de Dieu? mpona kofungola biso mabombami oyo ya nzambe Aux Éphésiens, disant
Ce qui a été caché depuis les akomeli siècles ba à tous les efesio hommes, Dieu l'a arabi oyo maintenant ebombamaki révélé na à batango ses kala saints apôtres et Nzambe prophètes. afongoli yango na basakoli na ye. Et Dieu a toujours agi ainsi, Nzambe asalaka afin bongo que la chose ne nous lasse pas, po ete eloko yango etika biso te, ne nous laisse pas indifférents, etika ne biso na devienne pas bokeseni te, familier, de sorte que l'intérêt disparaisse. ekóma na momesano te Dieu po révèle toujours posa que nango ce qui est elongwa. nécessaire Nzambe pour afungola réveiller kaka en nous oyo le désir eza na d'en motuya savoir plus, pour nous mettre sur la bonne voie, mpona motuya, mpona nous kotia biso conduire na nzela ensuite malamu, plus profondément bongo akamba dans sa biso parole na et dans mozindo sa na volonté. kati ya liloba ne mpe na mokano na ye. Nous croyons que tout cela est lié à un but très tondimi grand. nyonso to wana ekangami na ntina moko ya monene. Et on le remarque particulièrement quand on est ailleurs, quelque part ailleurs, et que des personnes qui ont elles-mêmes un rang et un nom disent avec humilité, nous pouvons tous prêcher, mais toi, tu as ezali un tokokomona message yango pour esika tokokendeke omona bato na et qu'ils motuya le non, bazoloba ke tokoki mpe koteya kasi yo nde le dire ou bien le faire sortir de leur bouche. yo nde moto ozoloba yango Nous ne mpenza. sommes pas des personnes qui racontent des histoires. Nous ne sommes pas des personnes qui interprètent la toza parole. bato oyo bobeta masapo te oyo bazolimbola liloba nzambe ndenge na bango te, Confier sa kasi parole. toza bato nzambe apesi bango Et ça, liloba c'est na une ye. grâce Wana indescriptible. ezali ngolo tokoki koloba Vous savez kotalisa te. que j'étais récemment à New York, oyebi nazalaki na New York tout près de New York, pour cette grande conférence na internationale. bokutani oyo monene ya international. Et je n'ai pas fait vraiment beaucoup d'efforts. nasali J'ai seulement makasi prêché la te, parole de Dieu. J'ai natei laissé le reste kaka liloba na entre nzambe, les mains de Dieu. natiki manso na maboko na Et nzambe. c'était, comme vous le savez, sur base des prédications de Frère Branham. eza ndenge boyebi base nango eza mateya ya ndeko Branham. À l'unité de Dieu de manière extrême. bato bazobanza ete bakoki kolimite nzambe, Les autres croient à la Trinité. bamosusu bazokondima na banzambe misato. Et je ne dis pas cela pour les juger. nazoloba bango mpona Cette question est kosamisa bango devenue un enseignement, une connaissance, une likambo chose yango aride et ekomi sans vie au sujet matei, de laquelle ils se disputent et se battent. ekomi eloko moko bakomi kobundela Et un soir, na pokwa. j'ai effectivement parlé de la divinité. nalobeli mpe ntina na bonzambe Qui pensaient bien connaître Dieu, bakanisaki malamu bayebi nzambe des livres qu'ils avaient écrits. na kolandisa mikanda na bango bakomaki. Ces personnes étaient tous surprises. bato wana nyonso to Et les basutukisamaki. comprendre, nous avons parlé de Dieu. ndeko frank tolobi na tie na Nous nzambe, n'avions pas la révélation. kasi toza na ebofungwami na yango te ya Ce que liloba nous avons nzambe entendu ici, oyo toyoki awa na monoko na yo nous pour nous. eza somo. Et vous connaissez tous la clé que Dieu nous a donnée. boyebi banso C'est le lien entre l'ancien fongolo nzambe apesi biso ezali nde boyokani kati na kondimana na kala na mpe na kondimana na sika. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement parler, mais laisser Dieu parler. esengeli kaka koloba te, me tika nzambe ye moko aloba, kasi ntina koloba liloba na nzambe eza te, tika nzambe ye moko aloba na liloba na ye. Ça fait alors son effet. wana Ça doit faire son effet. wana azo esengeli esala mosala Nous na reconnaissons que Dieu doit avoir quelque chose en réserve pour nous. toyebi ke nzambe akozala na eloko moko abombi mpo na biso. Je n'ai pas parlé personnellement, m'a écrit pour me dire qu'il avait écouté les prédications et qu'il avait vu la différence. ndeko moko akomeli ngai nasolo na ye mpe te, me alobi na ngai ke ayokaki mateme amoni bokeseni. Envoyé par Dieu avec un message, non seulement pour nous assembler, mais
pour tous les enfants de Dieu. alobi ya nzambe atindi yo na sango kaka mpo na bamasanga na biso te me mpo na masanga nyonso. Je lui permets de louer le stade de New York. yape apesa nga nzela Prendra la responsabilité na louer stade ya New York, de mettre en œuvre ye moko akozwa que mokumba les réunions puissent nyonso tu wana mpo te bakutani wana esalama J'accepte soki bobele na ndimi chez la parole. na te ya liloba na nzambe. Dieu ouvrira encore des portes. nzambe mpe akofungola bikuke. Et ce fut similaire à Londres le week-end dernier. esalamaki bongo mpe na Londres weekend ya suka. Et un peu partout. Hmm? Quand vient le moment décisif, il dit, je sais que Dieu t'a appelé. monguna aza bipai Tu nyonso prêches la parole nayebi ke nzambe abengi yo avec sincérité. eke ezote eloba nzambe na bosembo. Voudrais-tu venir? olingi koya? Je dis, oui, je viendrai. ngai nayebi na koya Mais une seule condition. na condition moko. Dans les réunions, na boyokutani on ne demandera pas d'argent. tokosengaka mosolo te. Comment font les Américains et les Anglais? boyebi ne baaméricain na baanglais basala Marc, qui donne 500, qui donne 1000. nani akopesa 500 nani akopesa 1000. C'est ma condition. condition na ngai yango Et wana jamais. Je quitterai la chair. wana Ça commence. nakosenga Et nakolinga basenga bambongo te soki namoni bongo nakolungwa shere. je dis très bien. ngai mpe nazongisi boye Si Dieu le veut, soki nzambe alingi nous aurons aussi, oui, la salle municipale de Londres et proclamerons la parole du Seigneur. boye salle Ce n'est municipale pas par nos propres moyens, ya Londres notre propre initiative. ekozwa mpe Nous avons un Matei. message et ezali mayele na ngai te bango nde bazokobenga ngai. nous avons une parole de Dieu précieuse. toza na liloba na nzambe na motuya Une parole qui a été révélée tout liloba fraîchement du oyo efungwami uta lola. fond, sa signification. Le fait que nous ayons été retenus jusqu'à présent par les circonstances terrestres ndenge mis totikali en place par l'ennemi ne peuvent avoir qu'une seule signification. ndenge totikali na mokili oyo La situation générale du peuple monguna akoki kolonga na ye biso te. n'est pas encore suffisamment avancée. lolenge Le ministère puisse être établi et accepté. ndenge toza boye ministère moko te ekoki kondimama. En harmonie. Et c'est Kasi, ce que nous avons compris à travers les prédications. esengeli manso ezala na boyokani Le temps, le message, ntango celui qui doit l'apporter. sango Vous malamu connaissez les prédications de Frère Branham? na oyo Tout esengeli doit amema être yango boyebi mateya ya ndeko Branham en accord, nyonso esengeli na boyokani conduit d'une manière ou d'une autre par Dieu. ekambama na lolenge nyonso to kaka bobele na nzambe. Tranquillement ou calmement, que ce que Dieu a conduit, a arrangé est toujours bon. oyo nzambe akambi abongisi ezalaka malamu. Lors d'un mariage qu'il faut le dire. J'espère que j'ai consacré les derniers. nebanzi mpo na etali libala Tu veux vraiment dire que tu ne consacreras plus jamais de mariage? nabonzeli nzambe. C'est ce que je voulais dire. Je ne consacrerai plus personne à partir de maintenant. nalobi nakokonsakre lisusu libala te. Troisième cas. Vous l'avez certainement tous remarqué. bino nyonso bomonaki yango kasi Aussi, dans l'autre cas, na lolenge pour mosusu moi, c'est devenu une nécessité. ekomi J'ai sondé les Écritures. natali Et makomi j'ai vu le Seigneur et les apôtres faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. namoni nkolo na Et ils ont bantoma fait des miracles. basali Ils bikambo ont ebele prêché. Ils baza ont kotei prié pour les malades. babondi mpo na Ils bato ont fait beaucoup de choses. basali Mais makambo ebele. je ne trouve pas un seul passage où un seul homme aurait été consacré. Un seul d'eux aurait consacré un mariage. namoni ata esika moko te esengeli bakonsakre libala. Et je me suis dit, na milobeli quel droit devrais-je faire cela? ndingisani oyo ngai esengeli nasala yango. Ainsi que les frères qui le font ici, tous les frères, selon ceux qui se sentent assez forts pour le faire. bandeko oyo nyonso oyo bazomimona makasi mpo na Nous kosala sommes yango. entre nous ici, Kasi- mais je vous le dis, kasi cela ngai nayebisi bino. pèse sur mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas facile à le dire, mais yebisi mpo na nini nazoloba ngo
ngai sili na consacrer sur libala te. Même si vous souriez maintenant, Ata bozo je seka. dois sourire un peu Po ka tena seka moke. ne pas vous mettre dans l'embarras, Po mais tena je suis chia bino na sérieux. nyamu nyamu te mais naza sérieux, naza na bokonde Ce que nyonso. Dieu veut que je fasse. Eh. J'ai également décidé de ne plus baptiser personne dont je ne sais pas s'il est devenu croyant, dont je ne sais pas s'il Nazwi a pe mukano. expérimenté une conversion. Nako Tant kubatisa que susu mutu te. je n'entends pas Po une personne ngai moko prier, nayebi j'ai te la ke conviction intérieure. nayebi te soki batongo baza converti, soki baza ndenge nini. Te, nakoko kusala ngo lisusu te. Et qui a le droit d'être baptisé. Oyo aza na ndingisa kubatisa. Toza na eloko ya kosala te. Je connais les cœurs. Nzambe nde moto yebi mitema. Je me juge moi-même. Nazomisa ngai moko. Na kosambisa baninga te. Eza lolenge na ngai Je ne vais te. jamais juger quelqu'un d'autre. Nakoki kosambisa Si moto je le mosusu te. fais, c'est uniquement en ce qui concerne la proclamation de la parole. Soki nasala yango bobele na kati ya kotalisaka liloba. Quand il s'agit de la proclamation de la parole, Tango je ne etali parle pas mpo na kotalisa liloba na Nzambe, propre compte. Il s'agit alors de Dieu et de la parole. wana eza compte na ngai te, ezali ya Nzambe. Il C'est faut vrai. pouvoir les faire sans hésitation dans la foi. Et si l'on n'a pas soi-même cette certitude Soki yo de moko l'action que l'on accomplit, osokisami te na motema no na mosala osalami te, on entre en jugement avec soi-même. wana ozokota na lisambisi na yo moko. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Oyo nyonso to ezali mbuma na bosukisami na motema te, ezali mabe. Nous voulons demander instamment à Dieu Tolingi kosenga epa Nzambe de nous prendre véritablement sous la discipline, amema biso l'éducation et la direction de na son esprit. bokambami ya molimo na ye, po te mokano na ye ekokisama na manso. Nous voulons devenir une assemblée biblique. Tolingi kokoma lisanga na Biblia. Et pour cela, Ndeti nango Dieu utilisera sa parole. Nzambe akosalela Il nous liloba na ye, parlera à tous, akolobela biso banso en nous tous, jusqu'à ce que ce soit fait. tikino ekokokisama, akolobela biso banso tikino ekokisama kati na Je mitema dois na le biso. répéter. Frère Rousse a un don particulier de Ndeko Rousse lire les Écritures. aza na likabo ya kotanga Et ensuite de makomi. dire, maintenant, frère Franck doit nous parler. Asukisi alobi sasa yepe frère Frank esengeli alobela biso. Il le fait naturellement, mais vous pouvez vous souvenir que nous avons considéré Luc 12 il n'y a pas longtemps. Na boko banse te totali Luc 12 kala mingi te. Passage difficile. Ezali Les passage ya évangiles pasi. sont plus difficiles Basango malamu eza pasi. Évangile eza pasi les prophètes. koleka Mais ba prophète. les prophètes sont plus faciles à comprendre que Kasi les évangiles. basakoli bazali Dans les pete évangiles, na le koyoka mystère de bango l'Église n'est pas encore koleka révélé. évangile. Sans Na parler du évangile mystère de l'époux. libombami na eklesi Ici, efungami nanu le te. Seigneur parle ou s'adresse aux Juifs. Awa toyebi te azolobela bayuda, azolobela bayekoli na ye, bokende na bokende na mabota na bato te, bokende bobele ba mpate ya Israel babunga. Et puis, il y a ici des choses écrites Awa qu'il faut d'abord makambo mettre ekomami oyo esengeli na bano à koyeba leur place. kotia yango na esika na yango. Où est-ce qu'elle se situe? Dans quel contexte? Kotuna ekoki kozala wapi Ici, il est na question elobeli de nini. serviteur que le maître à son retour trouvera faisant ainsi. Awa balobi ke mokonzi na kozonga na ye kokuta bango kosala bongo. Lors du scellement, il est dit ne faites aucun mal à la terre et à Na la mer. Apocalypse ekomami Jusqu'à ete ce que nous ayons kosala mabe marqué te na sur mabele le front des mpe na bato serviteurs. tikino tokotia ndanga likolo ya basali ya Puis Nzambe. viennent les 144 000 Nsima 54 000 baye parce qu'ils sont juifs, mpo baza 12 000 bayuda, de chaque tribu. 12 000 ya tribu nyonso. Quand on veut et qu'on doit classer toutes ces choses Ntango esengeli kotia makambo manso selon l'enseignement, kolandisa ce malakisi n'est pas facile. eza pete te.
Et c'est peut-être pour cette raison que vous ne m'avez jamais entendu prêcher principalement à partir des évangiles pendant toutes ces années. Il est possible de tout classer correctement que si l'on par l'Esprit de Dieu établir les lettres des apôtres avec l'Apocalypse, avec l'Ancien Testament, et mettre tout en connexion. Tout le monde pourrait s'adresser, ou bien tout le monde pourrait s'arrêter à cette seule parole de Luc 12. Être semblable à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Pas le maître qui va aux noces, mais le maître qui revient des noces. C'est avec ça que ça commence. Ainsi avec des comparaisons. Avec la pensée, verset 39. Sachez-le bien. Le maître de la maison savait à quelle heure ayebi nangonga nini moyibi akokoya mbele asenzeli akokotika nzela tie moyibi akota nulle part esika moko te il n'est dit en rapport avec l'enlèvement de l'épouse de l'agneau. Nulle part il n'est dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Pona konetwama esika moko te balobi ke nkola koya lokola moyibi tala ni mobali kene bokutana na ye. Les vierges se sont tous endormis. Ont nettoyé leurs lampes. Elles ont rempli l'huile. Ont également rempli leur vase. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Oui. Paul écrit 1 Thessaloniciens 5 verset 4. Bien-aimés, ne vivez pas dans les ténèbres, afin que le jour du Seigneur ne vous surprenne comme un voleur. Mais il y aura une surprise. La question est simplement, quand aura-t-elle lieu? Qui sera concerné? Vous pouvez encore lire dans Apocalypse chapitre 16. Voici, je viens comme un voleur. De quel s'agit-il? Vous voyez ce passage avec moi. Dans tous les cas, dans une étude biblique. Apocalypse 16. Et cela se passe bien après, bien longtemps après l'enlèvement. Wana ekosalama sima na enlèvement. De la 6e coupe de la colère. Wana na kanda ya Kenya Mutoba. Nous sommes dans Apocalypse 16, verset 14. Verset 14. Nous lisons qu'il y a 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Apocalypse 6, 14. Attendez, oui, je vais vous lire tout le verset à partir du verset 13. Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche 13. De la bête et de la bouche du faux prophète. Namoni na monoko na dalagon. Na monoko ya musakula lukuta. Ce sont des esprits de démons milimu qui font des miracles. Eza milimu. Ils vont vers les rois de toute la terre pour basangisa bango banso pote babunda bitumba oyo. Voici, je viens comme un voleur. Talani nazo ya lokola muyibi. Il est écrit au verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Talani nazo ya lokola muyibi. Ici, les rois sont déjà rassemblés. Awa bankumo basi basangani. Et cela pour le grand jour. Le Tout-Puissant. Et nous pouvons continuer à lire au verset 16. Apocalypse au chapitre 16, verset 16. Apocalypse 16, verset 16. Basanganaki na esika moko. Esika yango babenge yango na kiebelo Armageddon. Comme je l'ai dit, ce sont toujours des parallèles qu'il faut simplement mettre à leur place. Yeseli makamobo esengeli kuchango na esika na yango. Makamobo etelemeli na oyo me esengeli kuchango na esika nango. Se trouve au milieu.
comme nous pouvons être reconnaissants, que ce soit dans Apocalypse chapitre 1 ou dans Apocalypse chapitre 21. Cela n'a aucune importance. Le plus important, c'est que Dieu nous aide à trouver le contexte. Oya mutuya tuko yeba Apocalypse 1 Apocalypse 2 mais oya mutuya nzamba sunga biso contexte nini elobelango ya nini ya ndenge nini na esika nini. Voici, il vient avec les nuées. Talani azokoya na mapata miso nyonso ekomona ye ata ko bawe bazokise bapota toutes les tribus de la terre mabota maso ya mokili à cause de lui. Oui. bakolela tina na ye. Quand cette venue aura lieu, koya wana ekosalama mokolo nini koya wana eza enlèvement te celles qui seront prêtes entreront oyo enlèvement bible elobi baoyo bakobelema bakokota au repas du Seigneur avec lui. mpe bakokende na feti na libale na ye. Celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont méprisé, oyo batiolaki ils le verront venir avec grande puissance. bakomona ekoya na nguya monene Alors ils se lamenteront. Alors bakolela. ils pleureront. Comme il est écrit ici, alors toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause mabota de lui. Nous sommes dans Apocalypse. nyonso ya mokili ekolela Et ils verront aussi celui qu'ils ont placé. bakomona oyo Nous ne bazokisaki devons pota pas nous attarder là-dessus. tokumela wana Dieu te veut, et s'il y a encore un peu de temps, nous essayerons de tout mettre par écrit tokokoma yango afin de donner un aperçu poko bomona malamu du plan de salut de Dieu. bokomona malamu mbongo alobiko na nzambe Pour un croyant, mpona bandimi il n'y a rien de plus beau eloko moko que motu de ete se ezali plonger dans le plan de Dieu ke kokotaka na mbongo na nzambe de manière générale, de s'y perdre, d'en vivre, d'en être attiré. ete La parole du tokobendama Seigneur soit devenue na précieuse. liloba ete liloba ekomela biso ya motuya yango nde ya kitoko mpona bandimi. Ce n'est pas encore le cas. Alors, cela doit. soki yango mpenza eza bongo te somo Il y avait encore un verset moko boye ezalaki 47, Luc 12. Luc 12:47 Mais le serviteur qui a connu la volonté de son maître et kasi mosali oyo n'a pas agi selon sa ayebi volonté. mokano ya nkolo na ye kasi asaleli yango te Oui, ce sont là aussi des paroles sérieuses. wana mpe ezaka maloba La bonkonde volonté de Dieu est une chose merveilleuse, mais ne pas la faire est grave. kosala yango kitoko Ici, kasi kosala yango te pasi soki oyebi mokano na nzambe. sa parole et sa volonté awa liloba na mokano na ye qui nous accorde la force. opesa biso makasi ya kosala mokano Ne na nkolo. regardez pas seulement vers l'avant en pensant, eh bien, j'espère que ça arrivera bientôt. kotalaka liboso te koliakaka ete nayebi ke koyakala mingi te Mettons-nous tous du côté de kasi Dieu et biso du Seigneur. tozala na ngambo na nzambe koloba na ye nkolo. Prends-le, prends-la, prends-nous. zwa bango zwa biso banso Prends les frères qui servent. Prends tous ceux qui sont zwa bandeko oyo bazosala misala bandeko oyo baza na posa biso banso tomikaba na lusambo tous dans le même bateau. toza na bato moko Nous moko devons tous former le corps du Seigneur. esengeli biso sans banso exception. totonga nzoto na nkolo na kozanga bokeseni. Divine. Verset 47, Luc 12. Mais le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, kasi mais le mosala oyo serviteur qui a connu la volonté de son maître oyebi mokano ya nkolo na ye et n'a pas agi selon sa volonté. kasi asaleli kolandisa mokano na ye wana te. Que pensez-vous que de telles paroles ont à me dire? Comment elles m'interpellent? boni maloba ya boye ko kolobela ngai Examine et on se pose la question. tozo mituna mituna Ai-je nkolo compris ta volonté? esi tozosalela mokano na yo. J'ai fait. Devant la face de Dieu, aucun de nous n'a le temps de critiquer l'autre et de penser senga elongi na nzambe moko na moko na biso tako kobanza na motema nete ye nde boye akobandi kotonga moninga te boye te nous présenter devant Dieu. esengeli biso Seule possibilité, banso c'est que la parole de Dieu nous transperce le cœur. liloba na nzambe ekotela biso na mitema Seul à avoir reconnu
connu la volonté de Dieu. kaka ngai moko te nde moto nayebi mokano na Nzambe. Parfois, ça semble être le cas. Ekokomonisa lokola ezaka ngai te. Les gens pensent, oh bon, eh bien, espérons qu'il va vite se calmer. Oui, je le souhaite aussi. Mais au-delà de cela, je souhaite que tout le corps du Seigneur soit mis au même nzoto divin, nyonso que nous tu devenions ya nkolo un seul cœur, esala mosala moko bongo tokoma eloko moko motema moko elimu moko que nous puissions être fidèles à Dieu, tozala sembo na Nzambe ensemble. bongo tozongisa masanzoli elongo epai na Nzambe na biso bongo te Alors Dieu boye doit être avec nous. Nzambe nde akozala na Il ne biso. peut pas briser sa parole. Nzambe akobuka liloba na ye te. Oui, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, le verset 49, Luc 12. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Na ye komema moto na mokili. Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Ndenge kutu nalingaki epelama deja. Mais j'ai encore un baptême à recevoir. Kasi naza na libatisi ya kozwa. Le Seigneur avait déjà été baptisé par Jean. Kolo abatisamaki na Jean Son ministère. na lutomo na Dans ye. son ministère, il y a eu un baptême. Na lutomo na ye libatisi Il y a eu ezalaki 40 jours d'épreuve. 40 jours Des apasi tentations dans le désert. komekama na kati na esobe. Ici, Awa il était déjà bien longtemps dans son ministère. Et pourtant, il dit au verset 50, azalaki na mais j'ai lutomo na ye. encore un baptême à recevoir. Et Kasi na combien il me tarde 50 qu'il soit accompli. alobi ke naza na eza lisusu na Voir les libatisi chemins de souffrance, voir cette oyo course esengeli ya ndenge nini ezokuwumela. tous ressenti ou bien expérimenté la béatitude lors du baptême. esengeli Encore plus kobika lors du baptême de l'esprit. Mais lorsque vient ce baptême ntango batemo oyo ekoya parle ici le Seigneur, oyo nkolo azolobela tarde qu'il soit accompli. ndenge nini nazowelisa ekokisama. Et nous l'admettons aussi honnêtement. Biso pe Dieu tondimi yango lelo permettra à ceux qui sont sincères d'y parvenir. Nzambe akopesa nzela na oyo baza sincere bakoma na esika yango. 51, Luc 12. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Bobanzi na ye komema kimia na mokili Plutôt la division. kasi bokabwani. Désormais, dans une maison, Uta lelo 5 personnes na sont kati ya ndako moko bato mitano bakokabwana, mibale bakotelemele misatu, misatu batelemele mibale. Ndenge mwana na tata mwana mwasi na mama na ye, bokilo na ye na mwasi ya mwana na ye, nyonso tu bulu yeke bato bakoyeba esika nini na kotia mutu te. Devons-nous attendre autre chose que ce que le Seigneur a esengeli dit? kozela eloko mosusu nde nkolo alobi. Kasi alobi liboso na wana naza na libatisi ya kozwa ndenge nini ezowumela ete ekokisama na ye mpo na omema kimia te. Zuka nde aye mpo na komema kimia. Kasi na boyo bazomitika koyokana na Nzambe oyo bamoni kimia na Nzambe. Ni la paix divine, et ne seront pas prêts pour être dans l'unité. Oyo balingi kimia na Nzambe te babelemi te mpo bazala na bomoko. Deux choses différentes Makambo mibale ekeseni peuvent coexister. oyo ekoki kotambola elongo. Je l'ai lu tout à l'heure. Nauti koloba awa. Oui. J'ai lu le passage correspondant dans Matthieu chapitre 12. Ici, nous avons lu dans Luc 12. Mais dans Matthieu 12, verset 25, verset 25 ekomami. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, lokola Yesu ayeba makanisa bango alobi na bango, bokonzi nyonso tu ekabwani na yango moko eza kopalangana. Ne peut subsister, c'est vrai. Ça aussi, wana pe eza solo kolo alobi yango polele soki royaume eza divise ekokende liboso te. Kolo kamba biso tozala ngambo na yo Nzambe. Quel que soit le chemin que tu as tracé pour moi, atako nzela oyo ti mpo na ngai nkolo na kolanda yango
nalingi kolanda yango Nous devons être prêts tesengeli tobelema à le faire. kosala yango Il n'y a pas d'autre moyen. nzela mosusu eza te. Au verset 28 de Matthieu 12, il est dit: Matthieu 12 28 elobi mais si je chasse les démons Soki- par l'Esprit de Dieu, nabengani milu mabe na molimo na le nzambe Dieu est donc venu vers vous. bongo bokonzi na nzambe eyepa na ngai. Amen. En ce temps, pour la proclamation de l'évangile, mpona et même kopalangisa sango ya sango pour la malamu proclamation du royaume, ata mpona kopalisa bokonzi na il nzambe fallait que les mauvais esprits soient chassés esengeli milu mabe ebenganama dans le royaume de Dieu, afin qu'il y ait l'unité dans le royaume de po Dieu, te bomoko ezala afin qu'il y ait la kati paix na dans le bokonzi na royaume de nzambe Dieu, afin que la nature de Dieu, na lolenge te lolenge na bonzambe ekoki komimonisa. verset 29, Matthieu 12. Matthieu 12 29 Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort ndenge nini moto et piller ses biens sans akokota na ndako na moto ya piller cet makasi homme fort? soki ye akangi moto ya makasi te Pourra piller sa maison. wana nde akoki kozwa biloko na ndako na ye. Ensuite vient le verset. molongo Verset elandi 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. oyo aza na ngai elongo te Celui qui atelemeli n'est ngai, pas avec moi. oyo azosangana na ngai te Amen. aza monguna na ngai. Eza bongo lelo mpe lisusu, Encore ainsi aujourd'hui. eza bongo Nous ne lelo pouvons pas rassembler et disperser en même temps. tokoki kosangisa Nous pe ne te pouvons pas topanza être lisusu, contre. tokoki kozala mpona bongo te, tokoki kolanda pe tozanga kolanda Nous te. devons prendre notre décision. esengeli kozwa mokano na biso. Seigneur, c'est simple. kolo eza Chacun peut pete dire, j'ai moto na choisi moto Christ. akoki koloba ngai naponi mpe C'est kristo, moi le dire aujourd'hui. tika ngai mpe naloba ngo lelo. Tu as choisi Christ soki oponi kristo et que l'Esprit de Dieu te montre eke molimo santo azolakisa yo, molimo na nzambe que ton azolakisa yo, frère, ou que tu saches par l'Esprit de Dieu que ton frère et ta sœur ont également choisi le Christ. ete oyebi ete ndeko no mobali Décision pour le ono Christ. ndeko no Et mwasi en même bango temps, mpe baponi kristo. un oui et une décision pour ton frère et pour ta sœur. boye Tu ne peux esengeli pas simplement dire ozwa je suis mokano pour mpona Christ, ndeko na yo, mais je suis contre kasi mon frère. oloba te ke oyo eza mpona kristo bongo otelemeli ndeko oyo mpe azwi mokano lokola On doit yo. au moins passer dans la radiologie, au minimum, de manière imagée. Ce n'est pas possible. Nous nous trompons nous-mêmes. tozomikosa biso moko, Nous nous faisons des illusions. tozomipesa C'est ce que le makanisi. Seigneur a dit. kolo alobi Ce nini que vous avez fait au plus petit d'entre ceux qui croient en oyo moi, sali c'est à moi que vous na l'avez bayo fait. mike oyo bandimeli ngai eza na ngai nde tosali makambo Nous oyo. devons discerner le corps du Seigneur. esengeli Christ est tososola la tête, nzoto na et nkolo nous sommes les membres. mpe toza biteni ya nzoto yango. Et tout comme nous acceptons la tête, ndenge tondimi mutu. nous acceptons et savons que Amen. la tête n'est pas complète sans les membres. toyebi malamu La ete tête et mutu le corps, yango moko soki ezangi binama nango eza mabe. pour former cette unité divine, mpona kosala bomoko ya le nzambe Seigneur puisse arriver à ce qui lui revient de soi. esengeli ete nkolo akoma na oyo ya ye, esengeli azwa ya ndingisa na ye. Doit prendre un sens nouveau pour nous. bomoi esengeli ezwa sansi ya sika mpona Sa biso signification divine. na lolenge nyonso to na Aujourd'hui, bonzambe on ne parle pas d'amour. oyo nani eloko oloba ti na bolingo te. Très récemment, lors d'un petit déjeuner à Londres, ntango tozwaki na petit déjeuner na Londres, l'autorité m'a dit, Monsieur Franck, ndeko Frank wana ambassadeur alobi na ye, nous soutenons environ 30 œuvres caritatives. tozali na baevre caritative $500 ici, 2 là-bas, 10 $500 awa $10 ailleurs. 500 kuna awa. Nous avons environ 30 œuvres caritatives. toza na misala ya biso moko tosalaka 30 Et evre. j'ai répondu, cher monsieur, nazongisilaki c'est certainement un élan intérieur qui Ezali- nous pousse à le faire. ezali posa ya motema etinda bino bosala bongo, Qu'en kasi est-il du salut de votre âme kasi mpo na lobiko ya mitema na Dieu bino vous a offert. nini yango nzambe Nous apesi avons bino. eu une bonne conversation. tosololaki Il y a bango des gens qui kitoko, veulent exprimer quelque chose. Bato mais balingi ça ne koloba sert à rien. eloko moko Il faut kasi premièrement ntina eza te. qu'en nous soit implémenté
ce qui produit la vie divine esengeli nanu oyo ezobota et la nature. bomoi na nzambe ezala kati na Que biso. Dieu seul Nzambe ye moko peut venir ce qui est divin. akoma oyo ye alingi ete tokoma. Et c'est ce que nous dirons jusqu'à la fin. oyo tolobi nde tokoloba ti Les suka. hommes engendrent les hommes, les pigeons engendrent les pigeons, les moutons engendrent bato les moutons. bakobota bato Chacun selon son espèce. Pigeon C'est akobota ainsi que bato. l'a ordonné et dit eloko le na eloko Seigneur ekobota Dieu kolandisa na yango dans le premier livre. nde wana nkolo alobi yango na mokanda na yambo. Genèse 1, verset 11. Genèse 1 Chaque verset semence 11. se reproduira selon son momboto espèce. nyonso te ekobotama na lolenge na yango. Donc, parle d'évolution, de ceci et cela. Moto. Dieu est un créateur originel. Il a Aza fait mokili. tout ce qu'il a fait est originel. asali nyonso Tout to asala croisement est de toute façon voué oyo à l'échec. kosangisa nyonso to Mais ce que je eza voulais dire, na c'est ceci. mbeba. Tout comme notre Seigneur s'est manifesté en tant que Fils de Dieu sous forme ndenge humaine, nkolo na la biso parole, c'est amitalisi lokola mwana na motu. nous aussi, nous devons nous manifester ici sur terre biso mpe en tant que esengeli fils et filles de Dieu. tomonisama awa na mokili lokola bana na nzambe mpe bana mibali ya nzambe. liloba na nzambe esengeli koma solo kati na biso. tolobi Cela doit venir du cœur. wana esengeli euta na mitema, Doit être sincère. wana esengeli ozala sincere. Sinon, nous risquons de voir s'accomplir ce que Jean a écrit. pamba te toko Jean 1, verset 1 Jean chapitre 4, verset 20. tala 1 Jean chapitre Comment 4. peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? ndenge nini okolinga Tu nzambe n'aimes pas ton frère. oyo ozomona te me olinga ndeko na yo. Le lokuta jour du Seigneur, mokolo les nkolo paroles ne suffiront plus. maloba ekosila ekosuka kaka te, Soit suivi esengeli d'une action divine. elandama na Que le Seigneur ebilama na mosala bule manifeste en moi. ete nkolo atalisa kati na ngai biso banso Que nous n'ayons plus qu'un seul désir, tozala posa moko c'est de dire Dieu Tout-Puissant. oyo ya nzambe na nguya Vient le droit. Tu nous as azwa révélé ta oyo parole, esengeli ya ye afungoleli biso liloba la puissance pesi biso et la nguya grâce ngolu de faire ya kosala mokano na yo, selon ta parole. kolandisa liloba na yo, Il sera glorifié. boyo akokumisama. Amen. Souvenez-vous de moi. bobanza na ngai, bokanisaka Je ngai, voudrais encore demander vos prières nalingi pour kosenga le voyage en Afrique. bamalombo na bino na mobembo na De Afrique. tout cœur, la bénédiction de Dieu. Souvenez-vous de moi. bokanisa ngai ngai mpe nakanisa Plaise bino au Seigneur. esepelisa nkolo Créer une église, une assemblée biblique. azwa lisanga ya biblia oyo ezomema nkombo na ye, Proclame sa parole Ata comme le- il se doit, liloba na ye qu'il soit ndenge esengeli glorifié, ete ye akumisama, honoré, asanzolama, qu'il vienne à ce qui lui revient de droit. azwa oyo esengeli ekoma ya ye epai na ekembo mpe lukumu ezala. Amen. Levons-nous totelema pour la prière. mpo na malombo. Père Céleste, je te remercie Tata wa likolo, euh, nazongisi pour le matondi privilège na motema mobimba indescriptible mpo na lotomo oyo de opesi se biso rassembler en ta ya présence. kosangana liboso na yo En ton nom, na nkombo na sous yo, la proclamation de ta na parole, litatoli ya liloba na yo, sous la protection de ton sang, na bobateli na makila na sous la yo, conduite de ton esprit, na bokambami na molimo na yo, en tant que ton peuple. lokola Alléluia. libota na yo. Mon Dieu, O nzambe na si ngai, cela ne tenait qu'à nous, soki ezali mpo na ngai mpo na biso, nous ne serions pas dignes de mbele prendre tokoki la te vie kozwa mikanda dans oyo nos mains. na mikanda na biso, Nous ne serions pas dignes de mbele tokoki prononcer te ta parole. kotatola liloba na yo, Mais nous Kasi. avons fait l'expérience de ta grâce. tosali libiki ya ngolu na yo, Nous avons expérimenté le pardon. totali Nous pouvons nous approcher bolimbisi de na toi parce masumu na que biso, ton sang a été versé. tokopusana pembeni na yo mpo te makila na yo esopamaki. Bien-aimé Seigneur, molingami nkolo, je te recommande aux frères Rousse, les nasengi frères qui servent. ndeko rus na bandeko nyonso to basala mosala Ô Seigneur, bazwa ngolu na yo nkolo, comme Paul l'a dit, lokola polo alobaki mbala nsima. sois avec eux zala na bango nkolo, afin que nous puissions
les soutenir biso pe tous soutenir bango na malombo na biso. Seigneur bien-aimé, crée une connexion si profonde. Kolo molingami salete bokutani ezalaka de toute na sango nyonso perturbation mabeba nyonso tokokuya kati na mosala na Nzambe na bomoko na yo kolo accorde-nous ta grâce, pese biso ngolu na yo zala na biso. Ta parole et ton plan sont glorieux. Ndenge liloba na yo na mwango no eza na mutuya. Oh Dieu, tu nous as vraiment accordé la lumière au temps du soir. Kolo pesi biso pole na tango na pokwa. Jusqu'à ce que nous passions de la foi. Oh, malamu toleka na kondima pe na komona epa na yo Nzambe na nguya. Que nous consacrons particulièrement ce lieu. Oyo. C'est comme si la crucifixion avait eu lieu ici. Comme si tout s'était passé ici, comme autrefois à Jérusalem. C'est comme si tous les regards étaient tournés vers cet endroit. Dans l'attente de ce qui va se passer. Oh mon Dieu, on ne peut faire quoi que ce soit. Mais c'est toi. À toi qu'a été donnée toute puissance dans les cieux et sur la terre. Tu dois fléchir et se soumettre à toi. Tu dis une parole et la chose arrive. Cette parole, oui, c'est cette parole que nous attendons. Et quand elle sera, et quand elle est prononcée, nous avançons aussi. Bénis l'assemblée et de tous ceux qui sont dans l'épreuve au Seigneur. Aucune famille n'est épargnée aujourd'hui. Oh Seigneur bien-aimé, sois avec nous tous. Nous louons encore une fois la puissance de ton sang, de ta parole de nous perfectionner, en accord avec toi. Amen.